Merci et puis ici $300. Bah na le côté mbongo ba mwa misaki. Oyo so uta to ka ba wera ba sangisa banani ba sangisa. Mais ezaka makambo ngingi to na tous les musiciens te ko rien Félix Wazé quoi. Bercy azane mwana Wazé quoi ya faire te batika otanga kombo a faire. Bercy azandi ni Gigola. Azani petit na biso Mathias te. Azani de quoi faire te mwana faire te. Bakelanda ne Wazé quoi pour mto bimisa Bercy eza Wazé quoi. Toi même pas na poto c'est Félix Wazé quoi. Faire te. Bon, l'état maman lobaki maman aza maman Monique quoi pe maman nanga alobaki oh maman pas Richard alobaki akuna mo ane yemoko. Mais c'est ce qui fait que ça mi bon côté parce que l'état et le bac et c'est ngaka que mutu soka tout mutu a beaucoup fait il faut émoral de charge na yi. Donc Bercy famille Bercy tout charge il y a ko libulu cercueil et tout malgré libulu biso to tchebe ba tonini ba karo on a côté encore na nga propre de yango wana donc famille ya Bercy mutu kundi par rapport à merci Nandeni affaire à mon Bercy moi na bon jusque là nanu kaka Bercy moi na asambité ça dit bon c'est là et bembe bima po asamba donc tozoko balabino tozoloko de papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki Namoma oyo Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins directement tu viens ici ma Bible. C'est quoi? Mais tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible mon prophète Élie. Merci prophète. Sabana Yawe na chola mi pemingyo Pona mbola S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un ami. Naboya, Waki na fufu no lia. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo Nazana situation En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone et Tenga Kokaba. Yulubaki nangayo kotikanga tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai elokoninyangwisanga mitata yo moko te ozinga lipa epistole elokoniesanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka na eyo moko vraimen solution de Jésus amati solution yango Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. tomate Napoléon bongo kokate tono talo kutu
Maxi Bio Café nazongaka mwana. Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai. Bien à dire. Podium na podium. Pakalo yazongi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle nzoto, tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Toza awa na morgue ya mama Yemo. Toye précisément kozwa ebembe ya maître Mbata ka ndenge ezalaka, c'est-à-dire babo pena bato baloba ba cameraman baze belé mais babo ya tozwa image babo ya peto loba ka ndenge ezalaka mais eza pasi makasi kotala jeune garçon boye ake atiki biso tozwa omba za parmi ba camarade la grande sœur na ye kande ezalaka. Bonjour omba boni. Bonjour chaud Jaël ndeni to marasi to munyo babi yo ye nake chroniqueuse te oye pe na compte à télé te mais oye pe na compte ke ndenge pe na ndenge ya famille na ndenge ya kati oko expliquer biso oye tranquille nani monika balabala na mutu na moyo mona balabala omba poto mimi na sidana balabala boité c'est parce que akufi petit frère nanga copine nanga vraiment to kulani ami nanga de France ndé leki na mutu akufi donc ça fait vraiment très mal na état que jeunesse c'était pour prévenir que depuis ba mona ba vidéo ya matanga o ba mona nga omba na site nanga na sa non émission sur yangote c'est parce que tous na pasi mais le quoi musala ezobenga biso et on mona yeka na micro pona loba par rapport ya pas ce que biso omba yum toza na kati ya famille na ebité ba mettre mata ba bota ba combien ba bota bango ba Monique bazaki 4 garçons et il y a Jeanne Fanny nana 4 garçons na 3 filles de bazaki quoi 7 bazaki le quoi 7 batikali 4 batikali 4 et 3 bakufi bango nyonso bazawa bazongo nyonso baza 3 ba yona bi 3 bakufi au 3e makufi na 4 batikali na kid mazova na ye na grande sœur na ye oui na kid manova na ye na grande sœur ni maman na papa ba divorce ye na grande sœur ni banova na sika moko na ndako banofuta lipango na bango famille ni ba pesa maman porte ba vanda na petit frère na ye Richard oyo akufi ni banova na bango mibale siko ndenge basambeli na ebité yom tozaki na kati ya famille ezaki vraiment nini au juste parce que to moni Bercy akende tiki mbantiki ko bata malande bakangeli elo nini penza eleki ko expliquer biso bon elo eleki en fait eza que Bercy a koluka Richard na butu ya jour wa kufa ya jeudi wana donc ya koluka na jeudi wana copine nga Monique abombaki abombi abi keno asala parce qu'il était déjà minuit abi asala quoi yé Monique aza grande sœur ya yé aza na droit père koluba ya bomba petit frère na yé abi asabimi Bercy pe abimi akena yé après abengi na téléphone parce que taka téléphone mutala sur téléphone il faut yambla mukala muki Bercy abi c'est que non non so lukuna ndako grande sœur abi ya Monique abi ozati mama kane babana ngo ba ndi bazala kaka ayo mwana lukingo bominga pona ni fa ko boka na zali to na kop mombo jo mo otimikila yé abengi sibiso na metu feki to kendi ye utano ganga bi osolali ko lala no kaka te ulambi téléphone poani kande ezala bana ngo bazala batetu nda ya kolamuka aye kolata chaussure nde aye ko kendi okenda ki wana pa komi wana kuna na métro nde après ko sisa ko bima nde babimi bakoti na car ba shege bando kolanda bango soit disant allez Bercy bini simbongo po apesa Richard apesa ba shege Richard azu pour mettre le colomon à gauche atie na mutuka musuzu zeli na C. Allez, Bercy, ce qui pas mon action, pas mon activité, je sais pas. Allez, allons les moutouka, batu ba bimba ko bi ko kondu les armes, tout ça c'est le colo moko eza kwa mutu obeti pat na lokolo. Ndemba moko Richard akoi mutu ebeti na bordure. Je sais vraiment ça qui hémorragie makile bandi obimba maman Bercy a démarré ke. Ce ko bimba ke et le ce qui nous a étonné c'est que nous ça batu passe na ngirenge Bercy na mwana Richard ba ko bandeko. Maman ya Bercy a olela Richard lokola Bercy ne muta kufi parce que moi na muta kufi mais ça étonne comment mutu ninga ko ibongo il fallait que zo côté na mutu c'est la moindre des choses même si batu bakoya ko menacer et tant que mutu na mutu tout oyebite na nzelo tout yi ko zo côté na mutu ko meme azo premier soin quand même mais azu ça qui sointé ko kimi wana aye siko azo ki suna ndako et pas na biso ko pas Monique azo suna ndako pour le bakeno pour le bakeno azo suis pas Monique pour ebisa Monique que non tout ça l'accident Bercy Richard atikali na Clidex et bien bon on a Clidex c'est juste na pépinière on a en face il y a Oasis on a tiqué na Clidex
monika otiki na Clidex neni yo kinena moninga Bercy na nyalanda kiyo okotiki ndeni ya kende oya yo moko pardon on a les Obama qui parce que est-ce que les familles ya Bercy déjà charge na makambo to bayoka ndenge ni bon l'état maman lobaki maman aza maman monika pe maman nanga alobaki maman pa Richard alobaki akuna mwana ye moko mais c'est ce qui fait que ça mi bongoté parce que l'état et le bac et sengaka que mutu soka tuti mutu abukufi il faut yemo razo charge na yi donc Bercy famille Bercy mutu charge ya ko libulu cercueil et tout malgré libulu biso to tchebe ba tomnini ba caro pona ko tsa encore na nga propre de yango wana donc famille ya Bercy mutu kundi par rapport ya bani na ndeni obi maki wapi Bercy bakangina kimbatike Bercy bakangina ki babi ke famille Richard bakangama ba parcelle na Bercy famille Richard bakangama ba parcelle na parcelle au Bercy kende ko batama nde place ba ko yeba ke Bercy zo vanda wana Bercy malheureusement salami ki tongu Bercy akimi malheureusement nzambe bane batumba metuni akeki ma place kaka oyo bandeko ya biso ba Richard bazali cousin ya Richard moko bo élargi avandaka donc bakangama ndako na place Bercy kimaki nde monsieur Karim Mokonza salaki na RTGA de ba moni voix ba yoki voix ni de ba bi o mais la personne de yeyo de le lundi matin de batini mutu na ngirengi ba electi biso na ngirengi après ne bazoki ba bureau de ba kine ko kanga place Zayaki donc place bomba na keza ndako ikangama na ba cousin Richard jusque là non ba katelete na sambite aka na makala ba katelete jusque là na makala il faut no ba kunda mutu après ba processus mususu et après. OK, merci beaucoup Omba. Ouais. Bobby to continuer toujours hein. Tozana bino. Habite to kende Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, netozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awatoza, ezaka wana sala rapide nazo zela yo franco na bango tani fai eloko leki libumu ezate nazo zela yo à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est quoi bonheur? Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien que ministère c'est employé yawa. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka biloka awa tout ça? Et c'est comme Sukodo en gros en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, sorti awa tout ça donc. So aussi ba, so yé awa pina biso ça na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même carton moko. Doté le ka na minga tout. Donc, le prix est rien à dire. Donc, il y a bio. Il y a yawa. La même ça, on a pas ya. Au salaire, on a comme awa, Nazan Namoumine. Awa, Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondu oya kin. Pondu oya kin. Siboul na 5 €. Omanwa. Fonatika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai dero. Bite kuti dero. Fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yamonde makamu. Fait. Donc ça 4. Marcadi. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moment où drapeau ya Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon nouveau. Vida. Qui s'est guindé. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit. Ça va. Nayaka. Donc, la côte ya. Congo fait que Bosso. Tolia biloko mboka na biso moko. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Yama ya Congo, bouti ba province, bouti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Yango. Awa tout ça. Au moins la drapeau du banda.
Mine balabala moko tobotami na ngiringiri mompono elengesa karton bazobeta mbata tombole atiena produit nga bersa sala kira po mbata mbata zoe bwana yona tere kanka produit ba wasiko wabeta amatia sala tese kaka mbata be bazulu ya yolo na merci ebimisi $300 bana eloko te mbongo ba mo bimisaki oyo so uta to yoka ba wera ba sangisa banani ba sangisa mais ezaka makambo ngingi to na tous les musiciens te concession na likambo rien Félix Wazé quoi Bercy azane mwana Wazé quoi ya faire te bato batika otanga kombo afere Bercy azandi ni gigola azani petit na biso Mathias te azani de quoi faire te mwana faire te bakelanda ne Wazé quoi po mto bimisa Bercy eza Wazé quoi to mema pe na poto c'est Félix Wazé quoi faire te et ça se passe comme ça. Moi, je m'emballe des couilles. Ah. Voilà, merci. Ah oui, je m'emballe les couilles. Donc, tout ça, on va toujours faire un salaire. Tout ça, on va mettre dans le lobby. Donc, tout ça, c'est la carabima. À faire merci, moi, jusque-là. Nous avons merci, moi, à Sambité. Ça dit, c'est là. Et bien, bima, pour à Samba. Donc, tout ça, on va à suivre. Nicolas, yo ça la bonne me va toquer. Maître moi lilo bato ça to bimisa ko maître mbato ko lobanini moi lilo banini oza nango bisa bato ba Holanda o Kasa musala na jeune ami monde bon ba la monte aussi ba milonde bon ba melango surtout ba monte ni mwana ndingi na bisoto asa musala na logique ami mwana famille so ya Bercy si charge ya matika matanga maître famille Bercy charge ya matanga charge à famille à Yémo, Bisso Bakamara, Bisso Bakamara, de charge à Bisso Amina, Bisso Maître. Merci Maître, courage Maître, moi l'ilobani no cause à moi. L'État passe à Moussana. Biso va mettre judo. Va mettre judo comme qui m'a biso maïs 21 biso na lo. Malgré tout, va mettre Lugambo on a biso de kata pour ni 6 à Lugambo. Lugambo na mano va péter na mano de biso. Na tona souci. Pas kufia moko ya biso. C'est ça. Ndeko na biso. Qui a kufi le lo mo il fallait la maladie. Qui mobali ya okufa mobali akufika abilité d'aller pamba kabo akufi na sentiment mobe ya yo okuvoke loko mobo mutada siko talaka famille je charge ya makambo ya kunda maître Mbata aza na famille na belle famille te famille ya Bercy te ngana habité ngana de wa famille na rola ndela ndango to pété na habité so ale mais na mona famille Richard bazawa bota Richard o bali banda batindi bambongo silelo to ebimsebi famille Bercy be bwete ouais bon bongo orchestre au Bercy tambolaki et pas Wazé quoi et pas wera ana ba orchestre ebele na mboko ana orchestre fixe mo te côté ngana yi Bercy ngana mbula na yi Bercy na be na Green Team na banda liko ami na mona Richard ayana na Green Team bazwa Kimola omokade lelo Bercy tamboli lelo Bercy ça siko orchestre Bercy nana on charge orchestre on a Bercy na eti mais baba tambola pe na mise belé bon on tambola mise ya la mettre biso la mettre to passer ndumba nesinga ina siko na micho na la hérité na wengi na micho goga na sala wengi mouvement na to sana mais to moni ala mort kata musicien moroté to moi musicien te ba to éviter bino mo va mettre tant bomo na bongo bolo banko te le ba biso pe lo te mais ala collègue na biso mi ezande biso ba musicien so ba ya ba ya kaka ba ya mamna ba ngo ba o resonner biso te éviter biso conseil ni opesa ba mettre bon na pesa ka conseil ba mettre ba tika ki ba sandu ba kolana na ba musicien to ko bango na biso
c'est que tu as la bonne place, c'est répéter, tout à la bonne. Jamais, dans la vie, si ma ministère, la vie n'a pas mon comme ma bonité, tu as le nom. Merci. Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.